te na bino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia totonda naza mosengo ya koprésente bino émission oyo totiki bino te na basurprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bakasaka vi na bango donc polele mpe tobomba elo te donc tokote mwa moke akende oluka comment bamarie baviole bandako na bango chaîne na bino epesa bino baréalité ya vie ya Kinshasa ya RDC mobimba eza télé-réalité RDC ozanga te kosabone mpona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato bajoueur ndenge bafaka baartiste bato ya ndenge na ndenge bakomona bango kaka na télé mais tala te vi na bango ndenge bafaka dehors ya télé de tous les temps héritier petit ngai na pesi okote wana pena donc l'homme de richesse. La réédition est faite. La police a gagné. baza plein baye pona mvita pa au palais royal ne mwanda ntemi o asaki outrage na chef de l'état bauti kozwa na ton et pas général Kasongo asali nde mosala po ya 5 na bakonzi azali prêt ya kokanga ye ba autoriser pe aswaki autorisation lelo na tongo tozo sabino bebota na image bauti kokanga ye na ba adepte na ye ba kino batuni boye yango ndika o exposera bato et pas général Kasongo esali te état de droit oyo eza makambo ezokanga tina mwana ntemi ebongo yo mutoza no mwana ntemi te ozaka na ndika te okosuka boni mingi bakuna bazali koloba yo mutozo kozwa ba décision lelo yo oza na gouvernement ozo sala ozali DG entreprise ozo sala ba décision ozozwa après 5 ans est-ce que ba décision wana ekobalukela yo te po état de droit tozo landela te na sima yango ndeko au ministre au député au magistrat au DG entreprise ngolom pakala zala mayela état de droit toko landela yo ata olongwe na poste après 5 ans après 10 ans toko landela to baba mezi ozwaka soki azaki pona intérêt ya mboka état de droit oyo kitoko yo wapi ti na ti La réédition est faite. La police a gagné.